3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Matondi na bino baibanso penza pesa bokebi na bino na masona biso totimula po akosola na mai matali mboka ekola biso Congo démocratique mboka bakoko batikela biso penza koyeba lolenge kani mambi mizali kotambola mpona ntombo ekolo eloto ya bipo ya bino mwana mboka Aimé Mutombo yazali mokambi ya lisanga JCR tolobi na français jeunesse consciente et républicaine mwana mboka mbote pe boyi malam mbote mama Rachel esengo penza na biso mpo ya koyamba yo penza lokola mokambi ya JCR awa ndokea biso ya télé 50 bozali na ngambo nini JCR ezali na politique to pe ezali aspect ezali parti politique te yambo natondi yo botondi pona invitation oyo kanisi biso pe na lingoma na biso ya bilenge oyo babengi JCR oyo comme yo moko lobi yango ezali jeunesse consciente républicaine tozali bilenge oyo tosangani na kati ya lingomba wana ezali parti politique te tosangani pona kokolisa makanisi kolakisa na bilenge lokola biso ko vivre kotambola na bosolo pe kotosa mibeko ya mboka kasi epekisi bino te penza koboka mwa liso na bokebi penza na mai matali politique ekola biso oui na makambo etali politique ya mboka na biso moto nyonso azali na devoir pe na obligation ya kolandela mambima ekolo parce que soki ekolo ezali malamu te biso nyonso tokozala malamu te soki ekolo ezali malamu biso nyonso tokozala malamu tozo kolandela makambo nyonso ya ekolo de près kasi na kobanda penza na mai matali maponomi ndenge nyonso elekaki bino antake tope yo pe antake mokambi ya lisanga ya JCR lecture nyonso ezali kosala na mai matali situation politique ya ekolo biso Congo démocratique maponomi eleki malamu opembeni ya mwa biloko ya mike nde tolobaka na lopoto ke eza œuvre humaine eza parfaite te ezali na mwa erreur ya mike mais maponomi maleki malamu tokendaki na campagne na ndenge ya batension lelo oyo tozali na mokonzi ya sika opposition mobimba dans l'ensemble ngambo ya lamuka to ngambo ya cash bazalaki na souhait moko c'est-à-dire bazalaki na likanisi lioko ete mokonzi ya mboka akenda tozwa mokonzi ya mboka ya sika lelo tozwi mokonzi ya mboka ya sika papa Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo na koprofite pe na itando weekend na occasion opesi biso po na kombo na ngai pe na kombo ya lingomba on azali kokamba JCR kopesa ye longonya ona lopoto balobi félicitations pe ko souhaiter ye plein succès na mandat na ye na sika na mutu ya République démocratique du Congo maponomi eleki malamu tosepeli po to vivre eloko oyo bapapa na biso ebele bakota osala mabele bamosusu bakoli me bamoni yango kaka na mbala oyo parce que mwana mboka Joseph Kabila Kabange asepelaki na bolenge boye po aza na 47 ans ezali mbula na kokoloba azali viete mais andimi ye moto azalaki na misolo minduki makambo nyonso mais andimi amikitisi ye moto organisaki ba élection oyo à perdre yango c'est-à-dire au travers candidat na ye mwana mboka Emmanuel Shadari oyo ye azaki dauphin na ye azuite ezali exemple moko monene oyo tokoki ko négliger te na ko profiter pe na micro na yo ndenge opesi biso occasion po toloba pona ko saluer pe ko féliciter mwana mboka Joseph Kabila Kabange azali exemple monene au kati ya Afrique lelo tozomona na mboka ya barabu kuna pour ne pas les citer Bouteflika aza na 81-82 ans aza na chaise roulante mais alingi kotika bokonzi te aza candidat pour na 5e mandat na ye mais Joseph Kabila Kabange a 47 ans andimi kotika et puis apesi biso est-ce qu'andimi tope mobeko yekolo wa biso Congo démocratique indakisa mobeko likonzi esengaki ete sima bamanda mibale atika bokonzi eloko esengeli koyeba mama Rachel ezali boye akokaki koloba na epeke na boyi na kotika pouvoir te pona na mbongo na manduki na kosalisa élection te na koimposer na ebisi seni na bengi mwana mboka nanga na ebisi nanga loba kaka ke Shadari mutabimi il avait aussi la possibilité de le faire il avait la possibilité
mais asali yango te amikitisi ezali exemple monene o biso JCR biso tozali na ngambo moko te tozali ni na UDPS ni na UNC ni na PPRD ni na FCC kasi tozali na couleur politique te kasi tozali kosepela tozali koencourager mambi oyo mwana mboka nyonso ali kosala oyo ezopesa biso leçon tokobetela ye maboko mpe tokoencourager ba oyo bazosala mpe makambo oyo ezali na alignement te na normal tokozongisa bango pe toza bana mike ata ozali mokolo balobaka mwana moke abetaka mbonda mikolo mpe babinaka donc elingi kolakisaki ata oza mokolo tokoyebisa mokolo papa tala makambo ndenge osali ezali malamu te kasi lelo mpenza bozali kojuge ndenge nini lisanga ya lamuka oyo ezali tisi kasi kaka konteste elonga ya Félix Antoine Tshisekedi lisanga ya lamuka oyo ezalaki na kandida mwana mboka kulutu na biso Martin Fayulu lisanga wana soki otali malamu mama Rachel nazongisa o mwa nsima Martin Fayulu azalaki moko ya bato oyo na opposition bazalaki koloba mingi discours na bango ezalaki kaka transition sans Kabila alternance lelo oyo pouvoir eza du côté ya FCCT le président de la République Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi azali moko ya opposition et puis moko ya parti politique monene oyo ebandi biso toana bana mike bamusu babotami kutu nanu te mama Rachel lelo etoleki na eloko tobengi na lopoto alternance tokei na alternance et puis opposition moto ezwi pouvoir nako profiter pour naibisa na kulutu na ngai Martin Fayulu soki azali kolanda émission oyo ata alandi te me nayebi ke bato bazenzinga na ye bakoyebisa ye à revenir na raison parce que tangu mwana mboka Corneille Nanga a publié résultat mobeko ye koloba nini oyo asepeli na barésultat seni epublié te akende na cour constitutionnelle eza na bana mboka mwana mboka Emmanuel Chadar akendaki na cour constitutionnelle te na lingomba ya ye FCC oyo esoutenaki ye na baélection andimaki défaite na ye c'est la sportivité biso JCR to saluer eloko wana avandaki na kwe na ye tomonaki ye na prestation de serment ayaki eza signe monene il faut tokoma na eloko wana na kati ya mboka oyo République démocratique du Congo mwana mboka Martin Fayulu asepelaki te ok eza droit na ye légitime aza congolais neti yo neti ngai akendaki kofunda na cour constitutionnelle ezwi temps oyo esengaka mpona koanalyse barequête na ye ezalaki mibale cour constitutionnelle et se prononcer likolo ya cour constitutionnelle c'est la haute cour tant bazobenga cour constitutionnelle il y a pas une autre cour oyo ezali likolo ya cour constitutionnelle likolo ya cour constitutionnelle eza kaka nzambe soki ayebaki ki aza na confiance na cour constitutionnelle te mpona nini akendaki kuna c'est-à-dire ntango akendaki kuna amonaki ke kuna nde bakokata likambo akei kuna bakati likambo makambo esili to vivre remise et reprise eloko oyo banda Congo ezala Congo tomona te mokonzi ya yambo ya Congo akenda na coup d'état ya mibale ya misato ya mine Joseph Kabila Félix Tshisekedi les deux acteurs de l'alternance les deux acteurs ya alternance et salami lelo mwana mboka Félix Tshisekedi mokonzi na biso nyonso président de la République ayi kotambola obikolo oyo ezali pembeni na biso azokende en tant que chef de l'État omoni bazali koexige mpe seni atalisa mpenza bapreuve oyo ezotalisa elonga ya UDPS omoni na ntango oyo tozali mama Rachel toza susu na temps ya sujet wana te bazali na droit wana ya koexige seni bazalaki na droit kasi lokola cour constitutionnelle déjà akati makambo toza susu na étape wana te il y avait l'étape des élections toleki na baélection tokei na publication tokei na contentieux électoraux tosilisi na contentieux wana tant tosilisi na contentieux wana ezalaki na prestation de serment omoni bana mboka ebele bayaki ezali na baprésident mosusu bayaki te kasi bazalaki représenté lelo mwana mboka Félix Tshisekedi azotambola bipai na bipai ezali mpona intérêt ya peuple congolais omoni ndeko Fayulu azala nayebi aza mokristo azonga nsima oyo balobaka azonga nsima réfléchir
qu'ils reviennent à la raison. Et ça sous Nathan, on a été pas avec Satan au Pamba. Et puis conseil n'a repé sa kulutu nangai Martin Fayoulou à Bongama pour la élection au Ekoyan en 2023. À la côté nini à cela qui faille côté à campagne à multiplier la stratégie pour na meka kolonga na mbala ya sima. Et loko batumusu ba ko bossa na izali nini. Félix Tshisekedi a un mandat à 100 ans. Bapesi a un mandat à 5 ans. Mbula mitano nenge constitution na biso ya mboka ezo pesa e pouvoir wana pendant 5 ans renouvelable une fois. Ce qui a sali malamu population ekota ya lobité to bakisela sous mosusu. Vous comprenez? Donc abongama atika babiloko wana et toza sunata en campagne te. Et kasi ceux qui totali malamu penza na meeting ya Lamuka mokolo mois de février balobaki batalisa kyo ezalaki penza makanisi na bango basengela ki kotaisa. Kasi simanango IDPS petelemi batesete bakotika te lisanga la politique moko de bisawo ezali elilingi ya IDPS bango pe bako reprendre voilà ya ri ceux qui batubalingi babe bisawo ezali elilingi to pe bitumba babunda pona tina démocratie solo bazali penza na droit wana ya ko répondre bon bazali ko lamsa moto te ko pelisa moto te IDPS ngana banzi waliza makanisi mangai na banzi ke bai ko pelisa moto te IDPS balobaki bongo et puis babaki siboye balobi ke na cadre ya ko fêter 37 ou 38 ans d'existence ya UDPS soki na bungité bakosala yango na Sainte-Thérèse parce que le 15 février si ma mémoire est bonne bakosala yango kuna po koza feti monene omoni ata mwana ntango oboti ya komi na 38 ans eza âge ya maturité âge ya responsabilité na sima nde toyi koyoka ke bana mboka ya Lamuka balobi ke bango pe le 15 wana bakosala marche te ezali malamu te ezali malamu te oui ezali malamu te tobendanaka boye Congo oyo ezali ya biso nyonso Congo ezali ya biso nyonso soki balingi kosala marche bakoti mikanda en bonne et due forme mais bapusa date bapona mokolo mosusu parce que UDPS nalandaki mwana mboka Augustin Kabuya ye mutatenaki matinée politique wana ose abetando ike kaka boye neti nazaki wana sur place te mais nalandaki contenu ya message na ya lobaki ke le 15 février comme au moni siège na bango wana ezali sika moko muke na 11e rue tellement que batu nyonso bakolinga ba participer na fête wana pe et puis faut koyeba ke 38 ans wana ezo salama na contexte nini après litu nyonso oyo basali et puis bazui pouvoir lelo neti papa Tshisekedi abandaka koloba akozwa pouvoir sans armes batu balobaka mais lelo yo maloba nyonso oyo alobaka ekokisami yango wana baponi esika wana poza esika monene eza esika ya kofungwama basala yango bongo alors bana mboka bana Lamuka bandeko na biso ya Lamuka eza malamu te to basala siko bongo ekobenda nini ekobenda désordre IDPS pe lobi ete bako reprendre voyari impona okotelemela bayebanso bakoluka kobebisa bitumba oyo bango babundakala wana na banza motuna wana moto akoki ko répondre yango malamu eza ndeko Augustin Kabuya nga aza membre ya UDPS te mais na makanisi na biso JCR tolingi mobulu te na mboka tolingi kimia ezala omoni na Congo oyo to vivant ba époque moko tozo sala makambo comme si tozo kende liboso tozo zonga sima on fait 4 pas en avant et on fait 7 pas en arrière tozo kende liboso te tozo zongo besima mboka oyo ezali munene ezali na posa ya reconstruction Maman Rachel Congo mobimba ezali na 146 000 km de voies routiers tant mwana mboka Kabila Kabanga ye akuti mboka oyo ezali dans à peine 4600 km de routes praticables abundi pe na ba gouvernement ya ye lekaki na ba mosusu bazaki batu ya mabe basali musala eloko te bayibi mbongo ya leta basobi bandako bisika nyonso mais pe na bato bazaki na yo basali pe malamu basali tozali lelo na à peu près 15 000 km et demi mwana mboka Félix Tshisekedi azali na makambo ebele ezozela likolo ya mesa au fois sala tozali na 27 000 km de voies navigables babibale nyonso etondi na mboka oyo esengeli ba société ya babwatu ya tane bandeko na biso ba voyageaka na ba baleinière oyoka lobi o bakufi kuna bakufi autant o bakufi autant au monde toza na temps ya ba désordre wana susute tozwi retard makasi esengeli to avancer to sangana to sangisa mayele na biso nyonso
na ba énergie na biso poto tonga mboka na biso na komona lolenge ba de pes penza bazwi bokonzi bango penza bazali lisusu te na makoki ya ko telemisaka lisusu bayimboka na botamboli esengeli basala sikoyo mosala na bwanya na mayele nyonso mpona koboma moto bipai na ngambo ya opposition to pe na ngambo wapi matumoli ko ezali ko uta obanzi nini. Oui, ngana banzi IDPS et milité et du pouvoir oui, mais pouvoir o ezaka ya IDPS te. Pouvoir oyo eza pe ya bana mboka ya UNC, pouvoir oyo eza ya bana mboka ya FCC, pouvoir oyo eza ya bana mboka ya JSR. Ozolandanga mama Rachel, pouvoir eza ya biso nyonso parce que Congo soki otali mutu musu akumisaka na kei na ba équipe ya football po na politique toza na polémique te. Ngana za vitakli bien. Mutu musu azana za mutu akumisaka derrière club motema pembe. Tozali biso nyonso na ba équipe différente. Mais ceux qui est commis makambu ya Congo, namona kate ceux qui, je donne l'exemple, ceux qui joueurs qui ngandi a Tchebi, balbaka joueur wana za muluba, au joueur wana aza mu Congo. Biso nyonso to sepelaka à l'unanimité pour na nini parce que eza Congo. To sangisa mayele ma biso nyonso. To sangisa ba énergie na biso pour to tia mwana mboka Félix Tshisekedi maboko, to soutenir lié parce que kobonga ya Congo eza intérêt ya biso nyonso. Ozolanda mama Rachel. Mwana mboka yeme mutombo malemba ya mezi tozokoba na kati ya maswala biso na kono mwalelo tukosimba penza reaction ya mwana mboka Adolphe Muzito yeye yazali moko ya Isangali ya Lamuka ya reisaki na TV5 Monde atalisi ete bango penza bakokoba na koorganiser ba manifestation pour ko créer ba insécurité mpe kopekisa ba investisseur ba ya école biso Congo démocratique. Yo penza otali maloba oyo na liso nini tope wa analyser ni na landaki mwana mboka Adolphe Muzito minutieusement et puis en direct na journal wana parce que na rataka yango te le basoki naza libanda mais na se rattrapaka toujours ezali mawa mingi mama Rachel kolanda un ancien premier ministre durant ya Adolphe Muzito koloba makambo ya ndenge wana lelo soki insécurité eza na mboka eko profiter na nani eko profiter na bato baza libanda eko profiter na bana mboka Congo te. Adolphe Muzito aza na ba leçon akoki kopesa bato te franchement wana ezali point de vue na ngai et puis ezali point de vue ya structure oyo ngai nazali kokamba aza na leçon te. Merci mama Rachel. Adolphe Muzito azalaka premier ministre na mboka oyo pendant près de 4 ans. Et le nini oyo ko retenir lelo en termes d'ouvrage, en termes d'infrastructure ou en termes d'un projet palpable au tozana ngoti lelo Adolphe Muzito a réalisé. Et le côté ngana éviter peut-être yo ko rappeler nga yango Adolphe Muzito s'est tapé des maisons dans presque toutes les communes. Lelo la dernière fois moi je suis parti à Gourou, Mboka et Adolphe Muzito. C'était en 2017 au mois de mai ou au mois de juin si je ne me trompe pas. Entre-temps, c'est maman Rachel. Namboka wana tant tozo le kanaba jeep tozo kenende to tambola na bado di Koweït wana na musala soki obwaki molangi ya mayo moni molangi ya mayo to somba ya 500 francs omeli yango obwaki bana bazolanda molangi wana mbangu po ba mona yango balokota yango asala eloko te lobela ngai tango mususu mwana mboka Matata Ponyo azali le premier ministre exemplaire parmi bato basungi ba œuvre ba projet ya makasi ya mwana mboka Joseph Kabila en tant que président de la République lelo ozotama na boulevard de Lumumba Adolphe sola sala telo moko te osimbi bokebi ba congolais pe ngai Adolphe Muzito asala eloko moko te oyo e simbi mboka lelo yo tokoloba kasi na tuni nazomseli pe motuna mama yo za mopandi sango na yebi bituna eza ngai ata ba o bazolanda biso na ndako ba téléspectateurs nyonso ba koyebisa yo mama lelo toza na Transco c'est sous la gouvernance de Matata Ponyo avec le leadership du président Kabila tika na silisa mama pardon République démocratique tozo kende pesa la suka tozo kende suka pesa ngai 30 secondes na silisa mama Matata Ponyo sali hôtel du gouvernement tozaki na compagnie d'aviation te toza na Congo Airways lelo tozaka ba kilomètres tant nazoloba près de 15 000 km et demi et salami na tangu ya mingi 86-90% na tangu ya mwana mboka Matata Ponyo ba projet tala ebele tala mutu akopesa kutu mwa leçon ya gouvernance ye wana mwana mboka Matata Ponyo kobonga ya Congo pe ezali pe ekotope ekozala pe bayeba kozala na mutu ya bituka to ba province to kuiba na motoba élection ba gouverneur ezali koya lolenge nini ya ba gouverneur to kozwa na kati ekola biso Congo démocratique kozala pe ya mutu ya
Maman Rachel ngai invité na lelo ozomona na tamboli Congo mobimba. Na tamboli Congo mobimba eza na kwa moko ya Congo te o ngai na chema kolona ngai te. Na ebi réalité ya Congo profond. Alors, profitant de votre micro et de votre plateau, nakoloba nako sala oyo to bengi rappel na ba député oyo ba gagna ki na ba élection provinciale nyonso ba voter utile parce que la population tende mutu ko voter. Va voter le gouverneur au Bazali capable ya amener République démocratique du Congo na développement. Matondi na yo mwana mboka eme mutombo to comme président suka masola biso ya mokolo mwalelo bande ko balandi to sukiswana ngala bino to kutaya mbalasi mutika mala 3W Boboko ya Boka 3W